est-ce que ça c'est oh, bien va changer encore la Bolimo ekomi c'est na bongo kwa motema ona bisolo ke oye na moya ki koyoka conseil ya ba sanse na lelo na suki pante na petse bizaki motema na de se kuye na kufi pobre pono na kesa motema zero atali puta lopete jusqu'au point, ma mise c'est pardon et profiter perfusion. Bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou a l'obin tal, bota la bino monde, tout ça l'appartement la biso ngebunge. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso o ezalaka na matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Bota la ndenge ekomi ngebungebu. Maman Bijou a l'obin to bongisi yango po na bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Même ligne ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte mi balé lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché. Bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places. La place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou lobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Hôtel ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebungebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement la biso eza propre makasi. Maman Bijou lobi balali. Merci na muto yo surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba ya kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. Si on a un long séjour à partir de 3 mois, Maman Bijou a $30 ya pamba. Si on a un séjour, on a $40.
appartement la biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba malili lokola chambre froide ozala toujours branché s'abonner massivement na Bidor TV bokozala jamais déçu ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur ezobimisa solo ya kitoko babone na nga nyonso bato nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais déçu tozokota sikoyo na chambre tozokota na cuisine mpona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona bamire bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge ekomi botala likolo botala bino moko mama Bijou alobi biso nde bosala bozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te Bidor TV nde makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye ifo mbongo mama Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien nde bopesa biso confiance merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino mosala mama Bijou do ezokende kitoko merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1 donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukala te benga mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais déçu toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aidez aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.